Mbote bande kubalandi atukumu wapi eloka malamu o mesina ko so chaque journée yangoyo de ko les autres ko mona mona mokolo pamu le loko na bisela mugi nini to bande ko beta secteur ba député provinciaux miso ba congolais eza siribino boki kuna na kananga lelo oyo bana lusha ba ko marché kuna na kananga corruption na kanda pour l'élection ba sénateur lusha zo marché na kananga ba député provinciaux ba kangi bango na sima kuna mambongo e ko tambola. Bon, on a une explication vraie. Il y a un visa, il y a un compte dans le Congo. Malgré que la déjà, dans le Congo, va lancer un Sika. Nini Eko Salama, on a toujours analysé un mot décolésé. Honorable Mbote. Mbote Dide Kiku. Mbote na bandeko balandi. Tolobi attaque au Burkina. Tokotika la invité permanent de l'émission Tokomiwap. Parce que nous sommes bloqués et il n'y a pas de loi qui interdise. L'Assemblée ici quand Tozali balobité et dans la haut code de déontologie, to senga loi ti le loba pesate. C'est un acharnement contre Bandeko. Machiavel a loba boy n'abandonnez jamais le moyen. Oui, mais moi on a pouvoir. Et le méthode. Mais si ngai ba ebelinga na nzela oyo problème ezate to kozala ba invité permanent même ceux qui to kodi ko tuna même na émission to banda ko ya lokola ba spécialiste politique ba spécialiste de la question politique et pour na ko tuna to kei cela ne m'interdit pas aussi ba ko lugalizu raisonner pasteur abandonna église parce que bandimi Hermoko pasteur et FCC pour les avocats et salemati. Botika bande konanga na pesa bino ba information. Mwana mboka Martin Fayulu Madidi akoya kilobi na Goma. Bayambie pa batwebele. A pesi discours na ya continuité à campagne na ya. Ya vérité des urnes. A remercier Batou na ndenge ba votaki. Alobi 62% est à PTT. Nasimanango, tu évites ceux qui les prochains programmes et cause à la wapi. Mbote na bande konanga tout bazana Goma. Bovik Kambale. Bientôt, coordonnateur y a club to komi wapi na ville ya Goma. Yena staff na ye bako kamba bako s'organiser. Bande ko bako benga biso ezala en Allemagne ezala wapi Maman Rebecca benga kipso en Allemagne bande ko baza belé on ne saura peut-être pas énumérer tout le monde ezala na Dallas ezala boy partout ozana posa yako zala responsable ya club to komi wapi ozana posa yako zala membre ya club to komi wapi boko bana ko s'organiser ceux qui bo bengi mo ebele bo tindeli biso ka kombo moko ya coordonnateur bo sali comité na bino club to komi wapi pona nini renforcer les liens ya famille kokolisa famille biso toi famille to so na kate biso toi famille ko pesa na ka ba information pas ba fake news ba information ya solo. Et puis qu'on bundisa tout ce qui a comme anti-valeur. Attention, voilà le pourquoi il y a club Tokomiwap. Et qu'on s'élève partout dans le monde. Il y a autre kolobana bandeko. Ceux qui ont intéressé, cause à la membre, cause à la responsable, ceux qui vont s'organiser, déjà comme biso to sali déjà structure koto, tozotinda kombo, voici le comité. Ezabo enaboy. Biso de communiquer yango mais to ko pesa bino ba modalité parce qu'il y aura des fiches d'adhésion, il y aura des cartes au batu ba kozala nango parce qu'il faut ezala kazalaka nakati wana nde to koya koluka to commander ba bilembo soki bande ko msu pe ba kosunga biso na ndengo wana ke tozo ka ba chemise mo neti ba chemise ya club to komi wa o to zwa ki pas John Connection soki kaka ye to koluka mbongo to ko tinda epana ye John Connection saleli biso donc to kozala na ba chemise ya club to komi wapi ba polo ya club to komi wapi ba cravate ya club to komi wapi donc
ba gilet ya club tokomi wapi anda oyo ya bakarte parce que eza elembo oyo tokozala nango et puis tokozala na banderole ya club tokomi wapi. On va évoluer comme ça parce que mutu soki azala na likanisi ya kopesa biso mutu soki azala na lisungi ya kopesa biso pourvu que tosala yango. Mais en dehors ya Goma, information mosusu eza inauguration ya siège ya sika ya inafek eza ya Gabriel Kyungu Akumwanza. Na sorti wana Gabriel Kyungu Akumwanza parce qu'il a démissionnaki à la tête de l'Assemblée nationale. Toye kozwa doyen mosusu tozali kokoba règlement intérieur bako sala yango. Nous allons en débattre dans des plénières et la troisième mission ça sera il y a installé le bureau définitif. Comme ça, ma session extraordinaire est possible. Tozeli le 15 mars. Gabriel Kyungu Akumwanza lobi boy. Ngai naza mutu ya Lamuka te. Lamuka eza plateforme électorale. Ngonga wana esi eleki chef de l'État na ngai babenye Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Et puis, Namaloba a insisté. Nous attendons, nous avons pris que Moïse Katumbi a Goloba le 23 de ce mois. Espérons que Yemoko Koloba Makambu Oyo Eza Naye. Gabriel Kyungu Akumwanza a lobby que Moïse Katumbi peut azali ko s'opposer à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Nous attendons le 23 Toeki que mwana mboka Moïse Katumbi Tshako akoloba toko souhaiter que ba inviter pe to komi wapi micro na ngweza la wana parce que makambo ngweza la kaka boy ko banda Genève vient nga Martin Fayulu azonga ao ayamba kalisu téléphone à batu boyte makambo to baniko yoke la ka gauche à droite oh pouvoir ngona yete bote na bandeko batika la kanenge moko ata soki akomi esika nini yango na kolobaka na bato obenyinga ndeko Eliezer ezosalanga bien obenyinga mwana mukolo lupango très bien obenyinga honorable d'accord mais il faut yeba ki honorable le kaka parce que trop ya honorable za lokola ils ont créé écart entre eux na bato parce que il faut limienia respect honorable non mais attendez. Honorable simple serviteur de sa population. Moi, je suis la population. Que l'autorité morale de M. Tam, c'est le peuple congolais. Les présidents et les patrons, c'est ce peuple. Est-ce que Moïse va le contredire ou bien Moïse va renforcer ça? Parce que Nakata ensemble, et Bimisa qui est déjà mon problème. Kyungu azoloba makambo mususu Pierre Lumbi azoloba makambo mususu toyebi te finalement nani aza en contact na Moïse Katumbi nani aza en contact te nani azoloba nini nani azoloba vérité nani azokos. Je pense que eza mwa préoccupation wana nalingi naleka na makambo mususu parce que ngonga eza mwa mbangu nazozongela information oyo tolobaki mpona visa ya bandeko na biso balibanda tolalité bapel les autres il y a de partout. Il y a trop de préoccupations en rapport avec la décision. J'ai cherché à entrer en contact avec le DG de la DGM pour soumettre ma préoccupation. Au besoin, on va nous envoyer les chargés de communication. À quoi expliquer, tout répondre, à répondre namituna nyonso bino ozana. Et nous allons faire cette démarche là. Mais en faisant cette démarche, bino pe ba préoccupation na bino botinde la biso yango déjà ceux qui bokoka kotinda tena ba WhatsApp même na commentaire il y a élément botuna mituna ça nous permet de poser les questions pour que flou ezalate. Quelle est la décision qui a été prise? Ezaya que congolais d'origine nyonso ata soki azana mboka nini akokamata lisu musala wana okendaka ambassade lokola bandeko bazana nini na Belgique, il faut que matanzela ba ke koluka place o ezalaki moi ordre na Anvers Anvers ndezaki na ordre boloba na ngani place ake musika koluka visa mutu aza soki na mina ya police il faut que koluka visa soki na mboka nini makambu wana esili. Qu'est-ce qui va se passer désormais? Olinyo ya
ozana carte na yo oyo ya drapeau oyo ya Mobutu oyo ya flambeau, voilà ce que je voulais dire. Ya flambeau ozana eloko nyonso ozolakisa ke yo oza congolais, ozaki zaïrois, oza nani okiti awa na mabele na bino kaka na entrée oprésente badocument batieli yo visa okoti. Mais visa wana ekoleka 1 mois te, eza visa ya juste 1 mois. Mais est-ce que ba préoccupation ezali bandeko babengi balobi siko mpona koleka kaka na aéroport il faut ozala na visa parce que bakolekisa yo te. Mais bandeko na nga ba Uganda eza na bamboka oyo ezalaka na ba visa volant, c'est connu. Toza ba Uganda ba Rwanda oyo banini bamboka epele awa ya Afrique ezalaka ndenge wana te. Siko bato wana badeplasaka ndenge nini? Je pense que c'est la même procédure qui vont suivre pour na kosalela yango. Je pense que ça sera ça. Mais bango moko tokozwa bango. Préoccupation mosusu ezala que bongo bana na biso ba botama awa bakola awa batikala kozwa pièce moko te ya kolakisa ke bango baza ba congolais. Eza ndenge nini? Mwana azana baboti na ye. Baboti na ye wana bazana elembo. Certainement balobi likambo ya banini patronyme o balobi eza koloba nini eza koyeba par rapport ya kombo na yo oza ntimba bayoki ntimba wana eza ya bakongole oye wana bayoki bakotisi yo ntimba nakotuna mutuna oyo lingo mituna wana naza nango déjà oza pressé mpo na nini c'est calme bayoki mulumba Kyungu bayoki kombo Kabange bayoki kombo donc ba kombo nyonso to wana bayebi omoni neti ya batetela oyo ebeleza kaba o okito onosumba omombo olenga bayoki ba kombo wana bayango omoni bayoki ba kombo wana ekoki ko faciliter yo kokota. Mais je me pose la question, d'abord, tous les Africains, ozana ndeko na yo, to moninga na yo, yaza Rwandais, aza Angolais, aza Zambien, apesa yo kombo. Mais moi na wana kobima na kombo ya Chibangu te. Si ko kombo ya Chibangu wana ekokoti sa confusion te, c'est une question. Deuxième question. Eza ba kombo zalaka na bamboka mibali. Soki ozwi kombo lokola Madinga aza na Congo, Madinga aza na Uganda. Surtout ba pays bamboka oyo bamboka oyo ezaka na frontière. Okozwa neti babemba ya Congo na babemba ya Zambie. Okozwa lokola bakongo mususu bakongo misusu ya bakongo ezalaka na Angola. Maintenant, comment ça va se passer? C'est ça la préoccupation. Et c'est la question que je posais. J'ai dit Tokotuna Bango parce que moi je ne viens pas ici dans un toi deuxième temps. Tozo Salaka va démarche Tozo Salaka pour que de connexion va Libanda va la plus à l'aise. On va arriver dans ma double nationalité parce que c'est bandit déjà. Ça va être accepté. N'est pas préoccupation à Tokotuna Bango. Mais pour la bana, moi na kola kisakaka kombo ba preuve attestation de naissance ya papa na ye, ba yoki kombo na ye ba salibo moi na koti na ye. Sans problème. Wana problème ezate. Mais tokotuna ba précision nyonso, ba mituna nyonso bozana ngo bokotuna. En ce qui concerne sortie, tolobi ba mboka oyo ba salela ngo avant. Batu wana bakota kandenge ni. Je pense qu'il ne faut pas qu'on cherche encore à compliquer ba makambu oyo kosala. Mais moi ma plus grande préoccupation nayebi avion ndenge yaka na batu boni bayaka na kati avion. Admettons avion misatu to mine landani. Les gens vont faire combien de temps à l'aéroport pour que babima? Voilà mon souci. Parce que d'abord pour na kaka bagage kozwa bagage. To sala ka ba 1 heure. Pour na causer la bagage 1 heure. Mais ko to kotia mutu ayena bana na E7. Po biso ba congolais to bota kebele. Ayena bana na E7 koloba baleka na processus wana il y aura ba guichet ya spécial
place bato bakosala parce que pour ce qui concerne le visa les prix je pense c'est $90. Oui, 90 ou $80, je vais vérifier. Alors c'est 90 ou $80 nde prix mutu akobanda kodepense pour na visa oyo akopesa oyebo opesi mbongo wana batieli yo okei me mbongo yango bokobanda kozwa ngo na maboko to okobanda kokende na banke soki ekobanda kozwama na maboko ndenge nini ekolakisa transparence ya mbongo na biso yango wana ekobanda kokota. C'est parmi les questions qu'on va se poser. Ba question yango wana, est-ce que rapidité kozala bakotia batu combien pour que batu balala kana aéroport te parce que batu bakoya 3 avions et kiti wana koloba bosala ba formalité wana et ko poser problème et puis batu bakolala mutu akiti na par exemple na 13h ayeko bima na aéroport na 0h parce que mulongo et puis ko risquer ko ici batu na corruption parce que pour na basale la mbangu il faut na pesa mutu moi kanyaka pour qu'il basale la mbangu. Comment ça va se passer? Ce sont là les questions tokotuna na bandeko ya DGM oyo bazui décision. Nous sommes en train de discuter na bango pour que ba éclairer bino boza la poser. Mais c'est que j'ai dit tout simplement, c'est une bonne nouvelle pour vous. Parce que bokotia lisusu milongo te, bokosenga te ke yozo ya awa osiportaka mama na yo to papa na yo atindela yo prise en charge na invitation. Procédure wane quoi. Voilà bande konanga, il fallait qu'il na pesa bino ba précision wana. Mais biso toko tambola kaka. Toyeki ke balingi bateka kuna toke koteka ya boendenge nini. Toke ainsi de suite. Toko veiller sur bien et à l'état parce que ça a biso news. Mais bah on va zongo kala. Toko tala on va voir. C'est que moi Namboka Félix a kosa la décision. Mais je reviens encore sur une chose. Bande konanga. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi chef de l'État. Batoyo baza entouré soki bayambi yote eza bande konabino moko ya diaspora. Na osuko zo 4 appels ce matin. Bande ko baye awa. Futa billet, futa hôtel, futa kolia na ye, makamunyo séjour na ye, ye moko azo supporter. Mais pour na kaka ba faciliter ye a poser problème na ye a zonga. C'est vraiment un problème. Et je crains une chose. Que cabinet ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ebima à 90% la diaspora. Laquelle diaspora balingi ko supporter bande kona bangote. Et ça va le poser davantage avec cette diaspora là. Ça pose problème. Biso tolobaka ne tolobaka boy parce que tout le monde a kamaka mususu ndenge ya. Awa bande mususu bazobenganga Eliezer. Tika koloba baluba ke batika triomphalisme. Tango baswahili bazalaki, tango banga. Maintenant le changement et la différence qu'on prêchait. Et pourquoi l'UDPS se battait? Ceux qui apprennent à quoi la même pratique, le même comportement. Est-ce que tu as makambo tozolo? UDPS ko bunda na ye. To dénoncer ba makambo wate. Et ça qui c'est pour faire la même chose que les autres. Mais là ça ne sert à rien là. Est-ce que beaucoup de makambo kolega na RTNC? Martin Fayoul s'oppose à Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Azo tenir un discours moko ya makasi contre Félix. C'est pas pour autant qu'on ne diffuse pas ces émissions, ces interventions sur la RTNC. Est-ce que ça les marque? Makambo eza autrement. Bino botika makambo triomphalisme ya tango bozo sala ba makambo na bino wana. Nyonso zo zongela Félix. Parce que muto azo finga mamini mingi, ce n'est pas vous, c'est Félix. Yende ba ko finga. Tango bozo sala triomphalisme. Donc triomphalisme wana contre qui? Je resterai là et je garderai mes 2 pieds sur terre et je dénoncerai makambo ya mabe soki ezosale. Kana na kolobaka makambo ya UPN awa chaque jour. UPN bozwi mesure conservatoire ale kamata nzela bonome ba comité de gestion. Est-ce que ezalaka? Est-ce que c'est normal? C'est normal te parce que quand vous prenez une mesure conservatoire, les enquêtes sont censées continuer. Bino kamata bonome. C'est quoi cette histoire-là? C'est irrégulier ça. Mais bateau et bazakuna, même ceux qui battent, il faut que bapé. Cause à la militaire à partir qu'on flatté.
soki ezalaka mpona flatterie Kabila alinga tia pouvoir te bato to bazali koyembela etia lelo baza mécontent bazotala donc bazoloba ke asimbisi biso touche parce que bafinga tellement mwana mobali oyo Félix bafinga ye trop yake bato bazokoka kotala ye te koluka koflatte mokonzi. Je ne pense pas que ça sera la même chose avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Il y a biso conseil to pesaka bao bakoyoka bao bamonaka ye bao bazalaka na ye bo pesa ye conseil biso tozana parler du peuple. Didier bouti kolanda bolandi ba analyse na ye bandeko to 5 boyi bandeko nyosu oya moyi ezate makanisa kopesa plateau eza polele na mutu nyoso eza libre plateau eza mpona ye te mais eza mpona mutu nyoso oyo aza na makanisa bien mpona kopesa mpona moko na biso Congo mais babosi na te bandeko tu balingi batiele na bayekoma awa na ndenge moko bien partenaire na biso JFM service azala mpona bino mbote mingi mpona bandeko na biso epuis na baclient na nga nyonso ya JFM service na ko remercier bino lisusu na ndenge kaka bopesaka confiance na inaloba kaka information na biso ya sika yali bar 25 esili à partir de lelo lundi le 18 tobandi kozwa biloko ya bar 26 bato nyonso oyo basala baclient na biso bato oyo mpe nyonso bakomi nani baclient ya JFM service te na sengi na bato nyonso oyo baza na besoin ya biloko na bango ekoma malamu na condition moko ya bien bamituka na bango oyo nyonso baza nango tobandi kozwa biloko banda lelo le 18 février po tocharger le 10 mars. Donc na sengi na baclient nyonso ya JFM service bato mpe nanu bakomi nani baclient ya JFM service te nazosenga na bino ke boadere mpa na biso epuis bokozala jamais décis. Eza JFM service eza mosala biso osalaka tolinga mpe topesa yango honneur quand même yango naza kosenga lelo le 18 lundi ya lelo tobandi kozwa biloko ya bar 26 donc baclient nyonso bato nyonso ya mboka Allemagne ya mboka Bundes mobimba partout boali JFM service abandi kokongola biloko na ye mpona départ le 10 mars. Bato nyonso baza na Île-de-France JFM service asengi na bino ke tobandi kokongola biloko na mboka Limoges toza na dépôt na biso kuna bao nyonso baza aux alentours ya mboka Limoges na osenga bopesa biso sous confiance na kati ya Lyon donc Lyon mobimba nde to baboye JFM service na kati ya Lyon biloko ya JFM service ezotambola na kati ya Lyon obenga biso na kati ya Lyon banimero na biso ya France ya Lyon wana tokopesa bino badirective nini bokosala po bokuta na baresponsable na biso na kati ya Lyon. Donc na kati ya Lyon toza na mama Julienne toza na frère na biso Engambe oyo na nganda na ye wana bino nyonso boyebi ye donc toza na des responsables na kati ya Lyon donc bopesa biso confiance bato tu baza na mituka na bango oyo balingi eza na VIP nde kati tolakisa bino filme moko awa ke moto atie car na ye atie babilamba ya magasin na ye baproduit na ye tout et kosi na kati ya voiture na kati ya VIP ekei donc yango nazosenga vraiment bato ya Lyon bopesa biso confiance na bato ya Chalon ya ba Dijon bopesa biso toujours confiance kuna pe responsable na biso ya ali soki ka bobengi ba numéro na biso ya France tokopesa bino ba contact wana nyonso na kati ya Mulhouse des gens des popé ali déjà kuna pa mpang na biso Richard et puis na association na biso ya ali kuna na kati ya Mulhouse. Donc naza kosenga bato nyonso ya Mulhouse bato nyonso baza aux alentours ya Mulhouse bopesa toujours JFM service confiance tobandi za kozwa biloko mpona départ ya le 10 mars. Kati ya links eza ndeko na biso Popina na kati ya grâce mobimba bopesa Popina confiance ye moto azozwa biloko na biso ye moto aza responsable ya JFM service. Na kati ya grâce nde toza na mama Françoise alimbisanga parce que tala kaka bato mpe baleki ebele ya mo mpe na bobosana na grâce eza mama Françoise mpona mboka ya Autriche na Linz eza mama Popina na kati ya Vienne toza na ndeko na biso Dani azali wana bato ya Autriche nyonso bokomi siko complet tous les grandes villes totie ba dépôt na biso donc deka bopesa biso confiance na bar 25 boko toujours bopesa biso confiance na bar 26 moko siko mercredi na kati ya Bruxelles tokotia dépôt na biso ya liboso ozala pe na Verviers. Donc bato à Bruxelles bopesa biso confiance na olakisa musala na nga ndenge ezalaka pe bokosepela
ba o nyonso balingi mutu musa okemba matadi te kokene ba boma te JFM service ali opeska karna to tient na conteneur to sololi ti okozonga na kati ya Kinshasa donc le on a wa yip sabino ya wana en tout cas JFM service ba service na biso toujours ali fret aérien ali fret maritime pe ali le ko na wo lo bana bino ngwana vraiment na 5 confiance pour pesa confiance pour na mboka Suède bo bengi pe mingi toujours tia dépôt na kati ya Suède alors naza sûr et certain que na mois ya mars vers les 15 les 20 mars na uzana kati ya Suède na uzana deuxième grande ville na bino et puis na uzana pe na kati ya capitale na bino batu nyonso o ba na kati ya mboka Suède bo se préparer j'ai fait un service à yaka mobimba donc o nyonso pe uzana na carton na ese akangaki avant que to vende sa dépôt na biso to mema yango to yana staff a j'ai fait un service to mema yango ya ekota na conteneur après to tike bino ba adresse na biso ba adresse oyo pas débat dépôt na biso ba uzana kati ya Suède donc bato a Suède bo za sous déranger te bo za déjà servi tu kita bino bo benga biso bo yeba ke biso tozoya donc les 15 les 20 mars j'ai fait un service aux anakati ya mboka Suède bato a Norvège bo za rolela lela pe mingi oh j'ai fait un foya na Norvège na poussani déjà na commune na Suède comme pe na uzana deuxième ville ya Suède donc beaucoup longwa pe na ba ville na bino na Suède na Norvège bo yebeti na kati ya Suède donc il y a le qu'on a senga na bino ngwana et ça j'ai fait un service beaucoup c'est toujours opé sa confiance donc pour le moment biso toujours ça la musala ndenge sengeli toujours respecter pesa ba énorme nyon so musala toujours négliger le kwa mutute jamais le kwa mutu erubeba jamais le kwa mutu robunga jamais le kwa mutu ekoma na ba retard so pendeni biso peut-être retard et cause à toboité et cause à ba 2-3 jours mais sinon j'ai fait un service à so respecter ba condition ya musala message on ngana pesa pona ba client nga ngwana et puis si ko ba blogo to charger ki awa ezaki ba bar 23 bar 24 donc bar 23 déjà semaine on a fait en semaine et autres matin matin donc on a 2-3 jours à ça la don pour bloquer côté na kati ya dépôt na ngana Kinshasa bar 24 et comme vers ba le 15 ba le 20 mars yango ba client so baza déjà attend oh nous ça régler qui situation a été à régler situation na cargo Kinshasa Europe Kinshasa et ça toujours la disposition la bino mais bon moi que pengen fofana nini askameli bino mbote Didier Kiku ya biso musala to pona chaque jour oye bandenge ya ko informer peuple congolais diaspora bisika nyonso bazali yango nazo remercier balandi nyonso ya magazine to komi wapi surtout na ba oyo bayambi appel na biso ndenge tolobi ke d'ici là ba bureau eza ouvert mais ba bureau ava eza la ouvert to cette personne idéal signal fort na mutu nyonso o alingi asadere to muto alingi azala leader to azala ka déjà leader azwa bataon na e atia bango na club to komi wapi to ko remercier surtout balandi to komi wapi na Goma na d'ici là bokoye ba représentant na bango merci na invité permanent toujours depuis to bandi ko sala appel que to lingi ka elongi moko za chaque jour te magazine to komi wapi etretaka ba couche nyoso lelo assemblée nationale etondi na bato mais comment bolingi ko lobela peuple ango etindi na assemblée te bokei kuna ka pona fierté à qui soit pour qui soit contre te yango pe na koloba awa merci na ba journaliste nyoso ndenge bayambi ya biso appel ya kosala sensibilisation mambetali assemblée provinciale naza fier lelo ya komona na magazine na ba journaux ndenge bazo traiter mambetali ba gouverneur parce que peuple congolais a sali ya musala to voter député national député provincial na président de la république mambetali ba sénateur et tali ba député provinciaux lelo conscience ezongela bino bo pesa biso ba gouverneur ya Malunga yango tolobi magazine to komi wapi eza polele yango tozoloba pe na mona mboka Vital Kamerhe o ba bengi coach bozo kato komi wapi eza pona mutu te eza pona Félix te eza pona Martin Fayulu te eza pona mutu nyonso coach na yo eza pe bien traité na mbetali bureau ya président de la république mambo etali diaspora bazoya awa pona kolia te pona kosenga batombongo te mais eza na ba mususu bazona ba idée malamu yango bozoka ndenge
mutu oyo aza invité permanent na biso azo dénoncer oyo ya mabe c'est-à-dire ntango bato bazoya awa bazoya lems kocontribue na baidée ya malamu ya mboka e avacile. Merci na diaspora, merci na peuple congolais, merci na baprovince nyonso ya RDC. Tosimbana tozala elongo po to accompagner mokonzi ya mboka, mbote na première dame, mbote na président de la république, topesa bango makasi toya na trafic d'influence te yango tolobi mambo etali flatterie toboyi yango. Merci na ba peuple congolais, merci na bato nyonso. Merci bandeko balandi ya tukomo wapi bosili kolanda mwana mboka pere Fofana tika ete kimi ya nzembe ezaka ta mboka blo nyonso kote moko balobi. Merci.